Quand on parle de Ramon Abino, on parle de Bino, on a se retrouvé encore pour. On va se retrouver. Basi ba misala, batondi si bana na bango na bandeko na bango na basemeki na bango. Boye bien moté. Tosengi Shadari. Tosengi Shadari. Donc, biso siko jeunesse. Tosengi tozwa relève ya parti na biso. Jeunesse, to sepelité, la conduite, il y a Mikolo, nous surtout à Tchela Biso va gérer Biso, va gérer parti nae Mabé. C'est trop, Shadari, dégage, Ati que la mission partie on a, par rapport, il y a ma ramolation politique, Nasi, Biso, Nabino, Tobandi Kokunda, ma ramolation soutenir l'autorité morale na Biso, na Kombo ya Joseph Kabila Kabange, et l'autre, Banda Kala. Mutuya batu ata motema malamu apesa bato bazokamba biso ba moyen tout oyo esengeli po biso tozala pe na bavi moko ya bien nakopesa bino exemple moko tobanda biso na bino makambo oyo ta mosusu avant banda Kabila lepe Toyena Kabila fils le Raïs, PPRD et au coup d'ambition déjà tous les kabilistes. Pour PPRD bandi en 2002. Avant PPRD banda, tous les déjà kabilistes. Donc, PPRD et au coup d'ambition tous les une idéologie, il y a autorité morale. Mais, bah continuons surtout les kawana, bah aider jeunesse à tamukete. Surtout biso bas sportifs. Na des effets de vigilance. Tobandi, le nombre d'autres à partir des nationaux, des fédéraux, des communaux, des quartiers, surtout des quartiers de Bazalaka, et Pelé, il y a Rosavalate. Mais époque, viva. Kobani là, à l'époque, il y avait la mission Bochap. L'époque avait la mission Bochap. Nombre de personnes qui ont la vigilance des événements non pas sportifs. L'époque avait Bochap, secrétaire général à parti. Atikali Kopesa sportif, mon côté Moussala, ni des effets. Aye Kopesa sportif, Moussala, n'attend rien dans le ministère intérieur. Dans le ministère intérieur, après ça seulement 3 personnes misala. Dans le niveau de Zéwana. Sacrifice de l'autre sala pour le autre concevoir pour faire donner les Zalala. Zéwana a eu un petit capart, a eu un lomba, tu es un camarade Arimova.
Nous surtout basenga ka biso jeunesse to sala la bango. O to wi ko loba te o biso na bino to mi yende ska to vandi wa. To ena époque ya vena biso arimova atikala ko pesa kaka deux personnes misala. Après ça des sportifs misala azupe ba camarade de vigilance misatu akena bango na cabinet na ye. Donc et là comment voter pas même un dixième. Toye lisusu na époque il y avait na biso o toza na ye camarade Shadari. Toye na époque il y a camarade Shadari. En tout cas, tangu ayaki na sommet à parti azalaki ma soyez les bienvenus et pas na biso ba sportif na vigilance des effets. To santaki ba dire na e azama même moral na biso to linga ba to shondenge yaki nango ndenge to linga ki to zala. N'importe na e nasi to sali to bimisi ma énergie nyo surtout o esenga ki to bimisa na parti. Mais Dieu a foutu biso bas sportif par des effets monnaie de singe. Pépère viva. Pépère viva. Quand vous devez solo madame, vous devez la politique. Vous devez la militaire pour madame. Elle est la plaque. Tu vas toujours donner le tir à la guidée. Chacun a milité la famille. Donc, il y a une de la commune. Madame, si elle est là, tout ce qu'elle a dit, le sujet. Nous allons continuer. Nous allons comme on attend, il y avait un camarade Chada Ramazani. En tout cas, secrétaire honoraire. On y a surtout à Sénaki, tout ça qui pour la partie de la biso. En tout cas, nous avons même moral par rapport. Il y a force d'énergie tout au bimisa qui n'a pas la biso, biso que vendre à jeunesse sportive, jeunesse vigilance des effets. En tout cas, secrétaire permanent honoraire a foutu biso monnaie de stage. L'époque nae to ka misala, to na jeunesse sportive, na epelé o to sala na jeunesse sportive, après ça va mutu moko musala. Tam susu tam to lo ba réseau tam to mo na mo to zo kosa. Après ça mutu moko na jeunesse sportive musala chargé de courrier na ministère moboé, musala pe na ministère et sili. Toye na des effets de vigilance. Après ça, 3 personnes misala. Après ça, 3 personnes misala yango pesili. Yango là qu'on a zo ka mona baninga mususu ba sportif par des effets tant que tozo loba bozo sa ni ko contredire biso. Bozo la berek mo grave. Quand même to kende ko soutenir mutabongo ti wapi. Yango eloko to vandi to sangani lelo awawa ko to yoko senga na président national na biso autorité morale biso jeunesse to sepelité la conduite ya ba mikolo nyo surtout achela biso ba gérer biso ba gérer parti na e mabe yango to sengi Shadari donc biso siko jeunesse to sengi to zwa relève ya parti na biso. Et puis, on va tout reprendre à gérer secrétaire permanent et secrétaire général. Tu as aussi une autorité morale. Le cas là, il a Tchaka. Tout le monde vraiment tout va servir parti dans la sécurité. Il y a une autorité morale. Alche la biso, j'aime, ou à la force, il y a Sika, la stratégie, il y a Sika, tout kumbe la masolo. Oh, trop c'est trop. Tala ba combat to uti nango to perdre l'Assemblée, to perdre le Sénat, primature to kei, Nicolas nani? Yango to sengi, camarade Shadari, azwa mbongo ebele pour la campagne na ye etat ke dauphin ya mboka oyo autorité morale abimisa. Atikala kosa la campagne moko ya malonga te yango lelo ememi biso ti tokomi na ba niveau oyo
asali tout na badir na ye ya mande oyo ebomi na niveau ya coalition. Soki olandi président honoraire autorité morale na président na biso actuel baza ba frère et le moment mabe ezate microbe ezate mais badi kama ya ba vie wana yango ndem to le sali ke coalition sala nini alors est-ce que batabon to lingaka bazala liboso na biso na parti yango force de changement ya jeunesse ndenge toye awa toza na besoin makambu to sala nini échange soki bato bazoka décision na parti na biso soki bazalaka 6 tokosenga na autorité morale soki bango bakozala 3 ba jeune pe bazala 3 et si ka bazoka décision po bazwa décision ensemble pourquoi ka bango si ka bazoka décision balingaka te ba jeune bazala donc basala mo bloc na bango moko pour information bimate bakosaka autorité morale. Yango biso jeunesse to telemi tout tolobi trop c'est trop Chadari dégage atike la biso parti wana to kosenga l'autorité morale acha comité de crise oyo komema biso tina congrès na sima congrès ba bimiseli biso jeune oyo ako diriger parti nasi moi mukene ngana fongola bino oyo toyeli awa yango wana tozala camarade ngala sa bozalawa apesa pe avis na ye maître chaleur national na camarade V3 na ba national mususu ba opesa pe ba vie na bango ndambula ngana sabino boza déjà na image yango wana alors na ntango tozala lite senga faut toza biso tout même moral na ba o bazalo kwa comme si ben filtre ba traître oye ocha lokolo libanda moko na kati bato wana nde bakufa bezalo kwa bile ya mpuku akendaki ale ozo ma retour akangana motambo sa nini tangu to s'impliquer na likambo biso tu faut za même moral pe caméra otambola ngana aloba na kashinete pona aloba pona Kabila ndenge akomisa bango ba multimilliardaire ndenge ba kozwanga pa komisinga niveau mona bango aloba bayaka parti wana ndenge bande biso toya akozwa biso moko na moko ndenge tozali awa akomisa na niveau likolo eza bongo te. Alors, là, tu continues d'expliquer tout ça, il faut que tu aies même moral. Et ça, tu as dit que le monde est normal. Caméra, tu as dit que longi. Tu as dit que cachiné. Là, tu as un chapeau, mais cachiné, tu as dit que longi. Tu as dit que tu as dit que tu as cachiné. Aye, à Sololi. Tu as dit à Sololi. Tu as dit il faut que longi il faut pas rien. Nazo banga le côté na tête qui face nazo ba makambo eza normal na question na kosi oto bana makambo na bino o bana na bino na se retrouver na kopo mutu moko ta se retrouver bazi ba misala batoni si bana na bango na bandeko na bango na basemeki na bango boye bien moté alors to ya linu to ke na komba oti na suka pe to réussir comme sous ba misu ba na kondimate ba ba doute comment to ke na tina suka to réussir yango pe ba démarche tout on sala mamu tout on sala comme des autorités morales à bien donc to comme ça combat oti na suka to récupérer pouvoir la jeunesse et gérer parti na biso ti pour te préparer 2023 pour 2023 ce que tu peux préparer on a ba vieux wana to on toujours échec et ça c'est nga ba jeune ba na sommet wana faut énergie à sikatango ya ka pe na makambu nango. Tous les désespérés, espoir et Zaline en 2023, tous récupérés par un abisso. Pour récupérer par un abisso, il faut gérer tous les toujours unis de tous les tous les sous distraction de la violence de la panzarabisso, ceux qui baillent caraboué, à la monnaie tous les forces, mon ok, dégager par moi, baillent quand on va corrompre. Oh non, talaboé. En tout cas, on m'a rejoint, Nalika moi-même, nous avons mis le colon mon aïe. Ma camarade Nabisso Moussou, Bazalaka. Na staff car net aux alakawa bango bana ba sportif te ba vigilance te mais ba uti ko corrompre bango na mutuana $20,000 ta yebisi bango ko pesa bango please ko ba bomaliti oyo mais ba camarade ba telemela mo esinga ta mukete
Alors, message est ça de continuer en attendant président côté camarade Jimmy Ngalasa Kota, nous allons continuer message nous. Pepe Damo Yayo. Est-ce que Pepe Yayo? Est-ce que Pepe Damo Yaye? Pepe parti de la jeunesse. Jamais tu es les PPD parti de le papa. Tu es la jeunesse. Jeunesse de l'amour. Tu es pas de la mambo. Nana Zanani. Nana Zanani. Échantillon. Pour la coordonnateur, il y a tout ça là-bas 5 000 habitants. Donc, il y a les lots. Quand on a des gens qui répondent, les lots vont être là. Vous avez dit qu'il vous avez fait moi à salle AVC. Vous avez fait moi à salle AVC. PPD vivant. Nous la jeunesse sportive, la jeunesse vigilance, en tant que coordonnateur, au Sangisa Bayanki, 0-0, maître, pour le retour comme Maboué. Avant de la cérémonie, Biso va mettre n'a pas déseffet, n'a vigilance, de récupérer qui cala force de penser qui j'adhère, que ce que vous avez fait. Vous parlez. Continuons sur la bande de Bosso, on va coordonnateur national. À part mettre Kaza, il y a un ops, multi-travail. Il y a une papier, Ransbolo, Moussangissimo, Doana Moussana, Moussala-Belé. Il y a un autre Sengaki. N'a pas camarade d'union sur Bazalia, jeunesse sportive, jeunesse vigilance, jeunesse des effets, oh, Basala, Pepe, Reza, animateur et Kabila Bango. Ils sont tous oh, Monica, ma casse, tu es banni, tu n'as pas de Bokima. Bokima n'a pas tu es banni, tu as beaucoup de services à zate. Biston a bien souci, n'a pas que Kolo Pepe, Azala, na Kinya. Biso tolingi Kabila azala na kimia na mboka na ye atambola ba à l'aise tolingi te bato bazotia Kabila mal à l'aise Kabila comme si bino ba millionnaire botongi ba immeuble mais jeune bazo sur 100% 85% jeunesse à PPD basarate na habite son à cause bana na bino bazana matricule 12 13 sur 100% 85 ya jeunesse ya PPD o banyoko moko na Kabila basarate. Exemple, nous avons besoin d'un chômeur. Malvi à PPD, Malvi pour la Kabila, mais n'a pas raté. Est-ce que c'est normal? Le coordonnateur national, la permission na bino, la sengi na bino, vous avez un coordonnateur national, il y a pas statistiques différents. Maître Ngalas, un coordonnateur national, Banoma et Banoma Bissonus. Mais le coup là, ndeko na biso collègue na biso makambo wa sala oyo biso to bandaki événement esala malelo biso ba sportif na vigilance to banda ba biloko mais compte tenu que ba masa mususu baza facile à corrompre yango mona ka blitz na biso ke na musika te mais tant to vani to moni que collègue na biso masa na biso ndeko na biso azu courage so biso ba sportif to ça vigilance à ça l'année. Des efforts à l'année. Il faut que tu aies mon point. Azana est collègue na biso national, nana national, et national, multinational, 23 pods national. Mais le code a du courage. Mais de quoi comprendre Bitumba dans mon terme. Bitumba Oyo, pour que ça a raison, dans 2 semaines, 3 semaines, au banda pour discuter na batuna mesa. Tu vas dire pour représenter des effets à Zana, biso te limite par la biso. Toko kozala toujours manipulé. Toko ki kozala biso tonga bato bitumba. Tango ozili kambo basundolo. Na sali 3 mois na komande na umu kitoko. Mbe toka na kola. Ni assistance ya moto. Ni assistance à dans le cadre moi PPD Benga national ça va pouvoir dire pour rien. Pendant 3 mois, on a fait 3 mètres de est-ce que tu as dit en même temps, vous avez fait un gène pour pas penser. Vous avez fait un gène pour pas la diviser. Les bien
yango wana tosengi na coordonnateur oyo na changement na force nyonso maître Edimi Ngalasi akoki kotelema tobetele maboko PPRD viva. Joseph Kabila viva. Viva. Wali Joseph Kabila beta maboko. Mo ya ba coordonnateur national nyonso. Na bongo ya ba sportif nyonso ya Joseph Kabila. Ba désœuvré nyonso ya Joseph Kabila et fina vigilance nyonso ya Joseph Kabila. Boko ndoto pesaki kama secrétaire permanent maître Chalère oyo apesaki bokonzwana atraver bakolege na ngai nde bafandi boye tobotoli pouvoir na kombo ya Joseph Kabila Kabali président national ya PPRD ozwi pouvoir oyo biso topesaki na camarade secrétaire opesi yango na coordonnateur ya bilenge maître Ndimi Ngalasi plus de maître okomi maître supérieur kimono tozopesa yo yango nde force na biso biso okundaka na maloba te tokundaka na teni chaque fois topesaka teni mpona force ezola biso force ya bituma po bituma oza nango ya pete te nakobanga te po oza na bato basalaka pepe ekete na nsima na yo apartir ya lelo okomi double fonction oza maître ya mibeko okomi maître ya bagene oyo nyonso oza maître oza vigilance oza directeur kumba yango kaka nde bakumbaka mososo asomaya Joseph Kabila viva. Ceinture oyo toza kolakisa maître Ngalasi. Pourquoi te fais cette ceinture blanche? Ceinture blanche epai na biso ezalaka loba symbole. Moyo oyeba niveau ya maître na biso eza te. Bano baza ebele. So tokangi eno akoma nde mwana bano nyonso. Blanche eza lokola nete. Aza maître, aza élève, aza super maître. Yango topesaki Shadari kaka blanche. Yango topesaki super maître. Kaka blanche topesaki ndenge tozwi topesi yango coordonnateur ya bilenge nyonso ya Kabila. Ozokango ceinture blanche. Ceinture blanche elingi kolakisa toyebi grade na yo te. Oza élève, oza maître, oza super maître. Il faut tikala nete bato bayeba position na yo te. Kaka le même ceinture topesa Shada yango tozopesa. Viva! Joseph Kabila, viva! 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 Joseph Kabila, viva! 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 Soki eza réellement jeune ya Kabila okotelema obeteli Joseph Kabila wana ya maboko betela jikaka maboko betela China bambo maboko oyo avandisaka aza ya ye te oyo aza mwana ya Kabila oyo avandisaka aza suspect betela China bambo maboko. Merci Tobanda, merci Tobanda. Merci beaucoup. Merci les gars, 2 minutes, il y a Kimia. S'il vous plaît, Kimia. Congo France. Biso na bango ekara molai. France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. CongoFrance.com